Hello, bonjour. Mbote mingi na bino nyusu tuba ebolinga mama ili anitu. Na pesi bino ba mbote ba ebwe ma vipi et bonne fête de Pâques. Pâques yango yango hein. Pâques yango lelo te. Bonne fête de Pâques hein. Bonne fête de Pâques à tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez kimia. Votre deuxième maman va bien, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amazo batela kimia ezali ba kote na bino pe kuna ndenge nini. Boko mela komela nga ndenge na mesana nga na bino ko komela nga mama Eliane. Agnès moi je te fais des gros bisous. Olga Swena kamata ba bisous na yango wa yango wana. Maman Christine T. Je te fais des gros bisous parce que bino penza Olga motema bino penza ne boza penza ba yanga ya motema ba yanga ya passe ya bisengo ba oyo bolinga vraiment maman Eliane ni tu maman na bino appelez-moi Kimeki Kaka. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Na yako sola moi mukende bomoni awa naza na Château Rouge yango yo maman abino ayako sala ba course boyebi ke mikolo ndenge eza boye moyo ndenge bandi eza ba mikolo biso nzambe apambola kabiso pona misala na biso ya service traiteur. Donc nazaka na musala na ngata mususu ta bozolo ba mama Eliane tu ozo mona na te bozo bunga ifo boye ba ke mama pe azalaka na musala na yeo nazana musala na nga service traiteur la Providence eza ko daté de 15 ans soko za na posa ko balisa oza na mariage ki olingi nyo sele ka bien mama ko hésiter te benga mama Eliane tu na 06 15 31 69 90 maman Eliane akosalela musala na yo okosepela na ebisa bino ki la Providence alonga nzala service traiteur la Providence alonga penza nzala. Alors te yokosola muke awa na yena nini na Château Rouge na ebisi bino na kuti masolo na Château Rouge awa na pesi ba mama na ngamo ya Suisse mbote ba mama kombo na bino nazwa kite na kutana na bino boyambinga ba mama na bauti Suisse bayambinga kitoko makasi ba bia mama neto tomonio mama kandolo bakoboka litama lokola mama Denise tomonio penza live mama na photo wana pe tomonio na mama Denise na matama penza bomi penza leki na kuluto en tout cas na pesi ba mama na biso na mbote tango bokozonga na Suisse kuna bo pesa pe mbote na batu nyonso tu bandeko nyonso tu ya Suisse bandeko na yebisi bino ke boyebi ke monde internet ndenge ekoma soki likambo ezali eza na internet mama surtout soki eza ba buzz eza na internet oyo bandeko na yebisi bino bomoni biso ba mama Eliane tu toleka inapercité pa nyonso koleka bazo repérer que oyo ya mama neto ba oyo kotelimisa ba telemisi mama neto boni nazokuti contravention moko awa likoa papa moko atelemisi nga papa na pesi mbote papa tango otala émission monika nena umelaki mo mkena sola na yo mbila akanyinga pesa nga contravention bi nazo jeune circulation nyoso ka pona yo ya papa yo muto telemisa kinga na lobi na bino boye bandeko na ngai batu baza ko telemisa nga mama Eliane tu mama Eliane makambo yo kutozolo bate boye ndenge nini mama Eliane yo saka makambo mabala bo makambo ezoleka oyo ya batata mwasi ozomona ngo te makambo basemeki ozomona ngo te mama nitu ndenge noza silencieuse bozolo bate non foboye baki mama nitu ndenge naza boy c'est vrai ba bisinga mama Eliane tu yo saka ba émission ya mariage préparons-nous pour le mariage maman tu parles de la famille ba makambo za mamba famille ba travaux ala nazaka na Château Rouge kaka ozaka ba bossa ba travaux na bango ba magasin zo sa ba travaux na bango mama Eliane tu yo saka makambo mariage soki ba makambo ya ba famille ba conflit familial ba makambo ezozala ya ba belle sœur bazo sona na ba beau frère na ba boy eza kutu makambo oyo mama nitu yo folobela na lobi te ba mama na yo kina ngabino nde bolobi mais nyonso ezaka te ya traité nyonso pe intéressant nango ngai te moni koloba wana na epsa bino na elo moko bino bokoloba bino boyoka kana bino eza nango mabete baninga oyo tosaka musala moko baza koyebisa bino eza pe bien eza ko occuper bino mwa muke bovandi boza koyoka neti nga lokona naza na vérité na kati na nga sikona ko banda kovanda na banda koyebisa bino makambo lokuta na kovanda te bino makambo lokuta ça sert à rien na kovanda parce que nga naza na vérité na oyo bino mambo lokuta te pourquoi na koyebisa bino lokuta non
nazana pona ko sabino te nazana pona ko bisabino vérité siko makambo bolinga ngana ya ko bisabino nga nazana vérité nango ya ko bisabino te za bien bokenda pa ba collègue ba consoeur o bazo sala musala bokenda ko yoka bango eza malamu eza nango mabete bokenda ko yoka masolo de gauche à droite mabe eza nango te makambo ba semeki oyo tokolo bango ndenge nini bandeko tokolo ba makambo ba semeki oyo makambo ebanda banda na tango ya balwambo makiadi balwambo bayemba bandeko basi balinga basi bandeko mibali te ça ne date pas d'aujourd'hui balwambo makiadi bayemba bandeko na ngai balwambo bayembela biso bandeko ya basi yo balingaka basi bandeko mibali te pona nini yo bayeko yemba biso na ba Gérard ya mabala Gérard ya mabala tozela na toyoka na nzembo pona kotalisa banda kala bayembi bayemba makambo toyoka na nzembo toyoka na nzembo bakominde kogerenga makaka diaka nana kokoka te Nzambe na bato ya mosala ya mobali nga mangala ezali napia nakokoka te nalembi boyoki nzembo oyo est-ce que bandi lelo cette chanson ne date pas d'aujourd'hui ezali nzembo eyemba mabanda kala nzembo eyemba ma depuis ba gérer à mabala tu la bino na pas de contact pour tout ça là bien tant bino bozo za ba gérer à mabala ya bande ko na bino banani o ba geraka mabala na bino ba gérer à mabala nani oyo ageraka mabala na bino bayemba banda kala banda luambo ayemba tabule ya yemba bayemba soki penza basemeki bazara penza na matoi to makutu basemeki so bazaki na matoi to baki na makutu makutu les oreilles nde basara makambo basala ate pour ata banzembo faut interpeller bango. Même les chansons, il faut interpeller bango que non. Makambo eza makambo a soni to saka makambo boyete. Quoi que makambo eza makambo soni to saka boyete. Ma apparemment ba seme ki penza bana soni te mais bon. Ya ba seme ki so ba mabete ya malamu bazali. Mais ya ba seme ki mususu bo. So ki seme ki ane na ndako libala te. Ala la mobile tala mokana mobile te. Moi la seme ki musu azu nini yo ba oluke libala ta musu na ba age mo ba 75 ans. Siko c'est normal, il faut hasard. Baba ndoza na mutungisi ba seme ki balinga komona te mwasi ande kwaza na kimia. C'est ça la plupart ma belle-sœur bazaka bon balinga ate mwasi ande kwaza na kimia ba seme ki babenga ka bango bayamba kanyoso. C'est ça les semeki. Alors conseil na basi ya mabala konyokola
motema na yo te. Pono semeki azolinga yo te. Soki moka semeki awalinga yo te. Konyo kamate kendeka na YouTube. Zuka nzembo. Po to kena ka bongo to asuna shwa te. Ba semeki ba mo ba olinga makambo boto sani. So moka semeki awalinga yo te. Mama kieka na YouTube. Chaka ka aw. Mobali alo bata bonde la mwasi tala basimeki nde bakangi bilongi. Ba gérer mabala nde tozo boya batata mosi na batata koloto. Ba famille ba maman ezaka nango bien. Boy. Koko kate zambe. Nana koko kate. Oh zambe. Na bomengo na moni na miso. Na bandeko na ye bakomi ndeko gerenga. Koko kate zambe. Na koko kate. Oh zambe. Na bato ya mosala ya moba. Na bato ya mosala babandi kokata nga mangala. Malamu na koma phénomène. Na koko kate na lembi. Encore le pe pack. Le ka boye. Le fait à pack biso ka boye kaka. Na Mambili Abe la meilleure chanteuse du Congo. Yeah! Mambili Abe azo yemba, azo interpréter te. Mambili Abe azo yemba. Yemoko azo yemba. Na koko kate zambe. Na koko kate oh zambe. Libala na kota na landa bomengo na moni na miso. Mobali mosolo na bandeko na ye bandeko gerenga. Ngafuna kota na studio basela batila nga autotune. Olivier c'est mon fils. Maman fa kota studio batila nga autotune. Na koko kate zambe. Na koko kate oh zambe. Na bato ya mosala ya mobali bazali kokatanga mangala. Loko munanga ya mosi ya moto ezali nde wapi ya. Na koko kate na komi phénomène oh. Na limo lokola phénomène. Na limo lokola phénomène. C'est ça bandeko. Bon c'est se laisser faire te. Ah pe na poto nde tozalaka. Ezalaka chacun pour soi, Dieu pour tous. Na poto toza bongo. Vraiment bayembi bayembaka pambate. Bayebaka ke il faut tout ça quelque chose pour basi bakobanda kosani basi banda ko souffrir. Bayembaka na tina. Bayebaka. Lombo ayemba. Bandeko ya basi yo surtout so bazana ndeko ana mwa eloko mwa mosolo nde babando kangele olongi nde babando ino semeki surtout so kwa semeki moko sala kate mobala sopela ko nyoso mobala pesa ko nyo etikala ka bakota na chambre à coucher eloko ezanga ka bango kaka chambre à coucher bakende ko daga na place na yo eloko ezanga bango kaka yango wana baba to bantimambi basemeki Château Rouge babisinga Mama Eliane faut ko bela
kobeta koloba penza mbela penza ba semeki ba lekisi sikoyo eza penga ita eza ba mama ona kuti na Château Rouge ba yebisinga ba bite mama ni tu faut koloba yo sa ba misa ba mariage il faut koloba mama Eliane moko bisinga mama Eliane oyebi ko tango sa ba misa ba mariage nako nga penza na chaka penza semeki na nga siko azoyoka na zu telecommande na bombi na tika yoka penza pozo ko changa molunge na ndaku na nga moko azo ya changa molunge donc mikolo to keka aboye to che mwanzembo na mpisa bino ngati la significatif to che mwanzembo to yoki mwanzembo to landi maloba pona kolobake bayembi bayemba bandakala baloba bandakala mama basemeki oyo uta Donc voilà, nenge tozawa, il faut basa mabala nyoso basa la réunion. Lelo na ko yebisa bino. Pona ko telema la fléau oya ba semeki. Tozana 2023. O eza su ya tango ya basa mabala balela kate. O eza tango basa mabala balela kate semeki. Non. Occupez-vous de vos oignons. Ndeko soko za libala na mobali na bana yo kipe vi na yo na mobali na yo na bana na yo. Kipe vi na mobali na botika. Kotungisa basi ya bandeko na bino eza mabe makasi loko fo botika ngo bandeko. Non. Trop c'est trop. Eleki mingi trop c'est trop. Basi mabala bakokole la ka te pona ba semeki. Yaka semeki. Bino bo otungisa baningo mo yo moko ozana na ba semeki te. Et puis respect na basi ba botaka na mibali moko. Je suis pas contre basi botemba lebele mais soko za semeki na yo. O tala bilongi bana. Kanisi nemba fali oyembi bilongi na bango ekokana sokomoni nene bilongi na bango ekokana bilongi na bango ekokana ala popo lelo eza pakitika to sepela na baso za mutakanda kotala ngate po ko sepela na ngai te so za mutakanda kotala ngate po ko sepela na ngate olio ka kanda lelo mkola pak kendo tanu batu mususu tika mameli ya neto sa nini avant de être tranquille so mutakanda ko sa nini kotala ngate o ala popo tokoloba rien. Si vous êtes le meilleur, soyez le meilleur. Biso tokoloba rien. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Ata nzambi kalusa kumuna. Nzamba nibesha nini bana betu boss basa mabala il faut to sangala biso nyonso to telemela likamba ba semeki les semeki n'ont pas de droit d'insulter les femmes de leurs frères. Non. Mutu na mutu fo ayeba ko garder bande na ye. Moi c'est libala garder bande na ye, semeki a garder bande na ye. To boy na biso te ba semeki baba kintie kwa, to yebi boza ba kintie kwa. To yebi ke ba semeki baba banzela nini esila solote to yebi na biso. Pona ko yeba ke libala ya pasi. Omona mutakoti libala liboso, aboti bana mibale, abimi esimbite. Akoti libala mibale, aboti mwana moko, abimi esimbite. Akoti libala misatu, aboti bana mibale, abimi esimbite. Ndaku moko muluba azali, mutetela azali, mongo azali, musoeli azali, munanda azali. Alors, faut respecter les femmes. Oyo avandi na libala 10 ans, kabwana na mobalite.
Avant de libala 20 ans. À carbonité. Avant de 30 ans. Toujours avec les mêmes. Hein? Il faut qu'on respecte. Il ne faut pas qu'on y a qu'on tungue sa moutuanding wana. Moutuanding wana il faut qu'on tikaye. Kimia. Bon. À la popo.